Tusama. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi wangitata mwanda wa velela, bika wa kwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yele mfu. Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na date ya le 24 mai. Oyo ye komona na te mukolo na yenga. Oyo biso to benga mi bana ya tata Simon Kimbangu. Tozalinde kozela mbotama ya nkolo Yesu. Na boye ine ya mbala mibale. Oyo emonanite lelo na mukolo na yenga. Ezalinde mukolo. Oyo tata Nzambe apisa biso. Oyo tokolandaka ye te topesa ngo mobimba epai na ye. Yango nde ye kocoïncide na préparation ya boyeyi to mbotama ya papa Dialunga na Kiangani nkolo Yesu. Boyeyi na ye awa na mokili na mbala mibale. Tolandi matei na biso oye uti na banzembo pe na kati na mabondeli pe oye uti na mukanda ya tata Nzambe tenge tata pasteur auti kote ya biso. Matei ye kopesa makabiso na tango nyonso ya tata Nzambe ezali nde pwana ko prevenir bomoi na biso. Toyebi ete ndenge papa Dialunga na papa kolo Yesu alobaki ete soki Nzambe te na maye nyonso ezali koyela biso na kati na mokili nde mpasi. Koloba ete makasi na mabondeli. Yango tata mukonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na mukolo na lelo oyo munoko ezali ya ngai kasi maloba ezali nde ya ye moko. Koloba ete tozala makasi na mabondeli pe tozala pe na makasi ya kolanda maye oyo Lingomba azali kobongisa. Batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala. Makambo nyonso wana misato tozali koyoka yango, tozali kolobela yango, kasi mama na likambo tozwa makambo yango au sérieux. Esika wana na kati na bolingo mibeko pe misala batata balingi nini epai na biso. Papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Dangenda Kontima. Soki tokokisi makambo nyonso na misato ezali teke Lingomba nyonso ekoka kokokisa. Me yo na motema na yo moko okokisa makambo nyonso wana misato. Ndenge nini ozali komemela bolingo na yo? Ndenge nini ozali kotosa na kati na mibeko? Ndenge nini ozali kotambolela pe na misala? Mwana tata Simon Kimbangu na yango tata mukonzi ya bula alobi ete misala bikateli oyo bazali kokatela biso. Tango tata mukonzi ya bula alobi na biso ete bapapa batikelaki musala munene
kotonga Yerusalemi banda l'an 2001. 2001 wana papa Konjabule papa Simon Kimbangu Kyangani alakisi biso totonga Yerusalemi. Ye moko papa Mfumambanza abandina na nkendolo. Oyo misala nyonso eza komonana na botongi Yerusalemi. Tokanisa nanu mpasi oyo papa Simon Kimbangu Kyangani aza kolakisa biso ndenge nini tokoki kosala misala. Toyebi yango asolo eke nkamba ezali Yerusalemi ya sika, Nouvelle Jérusalem. Tobotami tozali koyeba ete nkamba ezali Yerusalemi ya sika. Eske tokanisaki na kokola na biso na bumwana na biso ete eya kobenga ma ville sainte? Toye kosutuka ebiso moko tobenga kuna soko kena papa pasteur oyo atalaka Yerusalemi tokobenga ka ye ville sainte, pasteur de la ville sainte. Kasi on dirait toza kolala pongi. Papa Simon Kimbangu Kyangani banda 2001 wana si abandaki misala botonga boy toza koloba papa pe mutungiseleki mingi tango nyonso mbongo na mbongo. Me toza koyeba te na kati na mitema eke banda kobotama na biso toza kobenga nkamba ville sainte Yerusalemi ya sika. Lelo oyo awa eloba mina munoko ya leta biso nyonso toye kolamuka on dirait tozalaki na pongi yango ndenge tolamuki yango tozo komona ke bikateleleki mingi nzoka nde baza kobongisila kaka nde biso. Na 1960 ngomba ebimi libanda na 1959 na le 24 décembre ebandela misala ya Yerusalemi mutuna batata batunaka to tonga na maboko to ekita ndenge emonanaki na Yohani elobamaki na bankoko na baboti na biso ete to tonga na maboko biso nyonso po soki totongi biso nyonso topesi mwa lomeya na biso topesi banzoto na biso awa ndenge toya kosalaka batour nde esika wana tokozwa nde mapamboli yango batata bapesaki nzela banda 1960 Yerusalemi etongama tala banda 1960. Na 1977 to 76 tango fondation ndako nzambe salami ebandi batata balobelaki likambo wana ete esengelaki banda 1961 kasi ezalaki na ntina nane bandaki te ndako nzambe ke le 6 avril 1961 batie libanga oyo tokomonaka liboso ya mozole po etonga ndako nzambe oyo. Mais na molimo nani tozalaki ya kobongama te yango batata bapesaka biso tango kino na 1972 to 72 baye kokotisa retraite po tokoma mpetwa totonga ndako nzambe oyo. Et bandaki na 1976 wana na le 4 juillet fondation etimwami ndako nzambe lelo yango oyo. Na 1981 na le 5 avril ndenge bato bamonanaki batomba esengelaki ete le 6 avril ndako ezala inauguré na le 5 avril wana na 1981 bato oyo toyaki na tango wana emonanaki ete moye ya kofongola yango ezali te pamba te makoki ezalaki te
kasi nyonso wana na bolingo tata Nzabela le 6 avril 1981 ndako Nzambe ifungwami. Banda tango wana misala ya botongi Yerusalemi efungwami kaka na 1981 wana na le 12 octobre ndenge bapapa bachaki libanga kuna na ndako Mintino ndenge salamaki. Pe na 1989 na le 25 mai oyo toza kozela lobi Noel Mfumambanza papa Diangenda atie libanga po na résidence na ye oyo tozali komona ya 1989. Nde misala ekobanda na 1997 résidence ya papa Mfumambanza ya papa Mfumalongo kofungwama nango na le 6 avril 1999 nde akiko kota kuna na ndako na ye na le 12 avril wana, mais le 6 avril ezalaki déjà inauguré na 99. Nyonso wana komona ete batata balakisi biso nzela ya botongi Yerusalemi. 2001 ye moko papa Mfumambanza alobi ete bandako etongama oyo toza komona nkendolo na le 18 janvier l'an 2001 papa Mfumambanza atie libanga na ye alakisi papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge nini akotonga Yerusalemi projet ya 360 maisons. Yango lelo toza komona papa Simon Kimbangu Kyangani aza ko respecter ba devoir nyonso yo batata batikelaki ye e nyonso wana poete biso pasi na biso ekoka kosila. Yango toyoka katango nyonso na Ajax eke papa Mfumambanza atakale koloba totonga Yerusalemi so tongi Yerusalemi te pasi na biso ekoki kosila te. Tososola na esika wana tala lelo yo alir oyo bapaya minene bazouta musika bazo ya kosala témoignage ya mboka oyo nkamba ekomi lelo yo ville sainte. Papa Diangenda abandaki koloba tango nyonso mundele po andima likambo te eloko na mpasi kasi biso moko toza komona ndenge baza koyela biso bamindele elakisi ete likambo ezali oyo papa Mfumalongo papa Diangenda kontima na 1989 alobi ete kuna na ba européen bayaki ko se réunir koloba ete basala mabondeli retraite te makambo nyonso oyo biso batu tokokokaka te Nzambe nde mtakokokaka kango na nini na kati na mabondeli nde basalaka retraite wana yeko salema eye komona ete nkolo Yesu atikali lisusu mundele te pe azali lisusu na Europe te kasi nde akomi na Afrique ngo wapi na RDC yo mwana tata Simon Kimbangu kanisa likambo wana RDC na mboka nini papa Diangenda alobelaki likambongo na 1989 e ayeko bakisa bongo yo wayebisi ete kolo Yesu atikala susu mundele te akoma mutu mwindu aza na Afrique pe aza na RDC bongo yo oyebi likambongo olobi nini yo muto yebi likambo olobi nini elakisi ete
tozala bana botosi na tango wana tolandi na kati na bolingo mibeko pe misala wana olobi te solo kolo Yesu esi alongwa kuna na bamboka wana akoma epai na yo. Kasi kino sikoyo soki tozali kososola te ekozala na biso mpasi koloba ete lobi tozali kozela mbotama ya nkolo Yesu boyei na ye mbala mibale. Soki totali na mokili mobimba oyo mwana benga mikimbangisi na mokolo na lobi toza kobongama na ndenge na ndenge, na kolata boy, na kolela boy, na kosalela boy. Kasi na motema na yo kanisa esika wana esengeli eke kolo Yesu tango aza kobotama aya kokuta yo motema oyo ezali eke ya malamu oza kolanda makambo nyonso misato oyo batikalaki kotinda biso. Soki te akobota na biso kaka tokosepela na elamba olati na elongo za kosepela, kasi na motema ozwi eloko moko te. Yokoloba ete tozala petwa na mitema na biso. Lelo oyo papa de la ville atangeli biso tozo komona ngo ke bikatele eza ebele, kasi toza komona ngo ebele. Nzambe tata molimo santo papa Simon Kimba Nkiangani ayebi ntina nini azali kokatela biso malembe ndengwana po ete mokolo wana biso pe tozangela te ndenge aza kotinda biso. Misala ya botongi Yerusalemi tobosana te, misala pe ya kolona pe kobokola tobosana te. Nyonso wana ezali te tokoka kozala bana ya botosi po ete tobongisa bomoi na biso oyo ezali te ya seko. Soki tolandi nyonso wana tata Nzambe kolo Yesu tata molimo santo bakosepela. Surtout biso batu fandi na kati na Yerusalemi, biso oyo toza koyamba bapaya ya ndenge na ndenge tozala ya kobongama. Maloba oyo nde papa Simon Kimba Nkiangani azalaki na yango po ete na apesa biso tote ya kotransmettre na biso bandimi na mokili mobimba pe awa na kati na Yerusalemi tolanda malako wana ya kolanda pe kosalela. Tosilisi bokombo tata mwana tata molimo santo. Amen. Pika twatonda lusiku musu tutambuli kwa Nzambi eto muzula kwa se mwana tata mwanda velela mukumbo se ye mwana ye tata mwanda